Maman Zobanine. La police avec Kimbanseke tala nando ba député pour tout yebi bango te la ajo ya kana na mona député te na na mona fait bourgmestre Kimbanseke te Kimbanseke non vota pété na vota kame na vota ka président pour ba bourgmestre ba nani ba député ba sala ngolo moto sala liboso la police tana msalite liboso la police et c'est baro boye peut-être qu'on a parlé de liboso la police to yo kaka mama bazo bosala Kimbanseke cimetière Kimbanseke ya kala oyo eye bani Kimbanseke cimetière ya kala metala ndenge zali et ya pasi mingi le bino ne et le bela biso bien te to sepela te et puis ça va bien te et puis ça biso bien te et puis ça biso passe sanité ma po boye te Kimbanseke za komi na kala mais c'est ko bango vraiment préféré quand de la poto Kingasani ka orga Kingasani za ngo komi na sika Kimbanseke babo sana uta Kimbanseke ndenge komi to ko sepela kana mo mukonza mboka Kisekedi aye bakaka ko sala makambo o ati olanda bantourage nezo kosa emi entourage zo kosa emi entourage zo kosa emi do yemo ba fa telema na tobo itela tanga mobutu aneko ke pati la wenza tali ko ba madesu kombe mbisi kombe o mona biloko nie mena mukola lelo tani saika fufu 400,000 ko pa madesu 500 non glorious. Stories still need to explain, but the truth is marvelous. It's obvious, more than conquerors. Let's go. Yeah, I made a lot of changes, but the vision's still the same. Evolution in my vein, and when it's business, I don't play. Moving up to higher places, starting stronger, we're gonna finish it. Standing on the rock of ages, either way we're gonna make it. Feel the vibe in the air. Keep it 100 or less. Try to do more and say less. Only aiming at success. Hard time couldn't break us. In exchange made us even stronger. Could have been left by the wayside, but I'm living up my best life. Victorious, glorious. Stories still need to explain, but the truth is marvelous. It's obvious. Mesdames et messieurs, chers amis internautes, bonjour, bonsoir. En tout cas, un grand merci à vous. Partout où vous avez émission Nabino, donc merci Nabino. Nabino toujours s'abonner massivement à la chaîne Nabino Bolinga Makasi. Il y a un podcast qui tina cloche à notification. Comme ça, découverte qui toko no komelayo, magazine qui toko no komelayo, émission qui toko ebanda kokomelayo kaka ndenge sala. Quant votre humble serviteur Watakin 24, le lion de la presse congolaise, autrement appelé Exode 14. Un grand merci à vous pour votre soutien. Un grand merci aussi à mon équipe technique, donc na Sima Camera, na Zabongona, ingénieur Doba Sadissa, Lisson Zambé, Mona Changu. Bon, moi, l'image qui toko, c'est grâce à eux. L'image des rapena qui toko, voilà, amis internautes, le nom qui tibongo na d'ici à Changu et précisément na commune ya Kimbanteke, dans zona Kimbanteke, vers route deuxième de la République. Tebin zela oyo, nde babanda ko salango, to zalara déjà, to yaka to laksarabino. Alors, na sukara mingi vers Wenze Yangandu est bon na avenue Afrique, place ex maison communale ya Kimbanteke et zalaka le comme bon na quartier Kingasani parce que Kingasani Kimbanteke ezakaka eloko moko. Alors le siko place on azali nazabongo vers cimetière ya Kimbanteke. Vers cimetière Kimbanteke. En tout cas, bana Kimbanteke, bazo continuer car toujours coller là. Bazo continuer toujours coller là. Banzela bima ezo simbate. Alors, na simaya ingénieur do basadi ça ezabongo cimetière. Na mupanzi wana ezaba quartier ebele. Ba quartier Kifuta, ba quartier Mpanga, ba quartier Talangai, ba quartier ezapena tellement ebele. Alors basaka na difficulté ya kokoma esika oyo bazokende vraiment. Alors bomondi bongo tokiti awa na se ya mvula. Ndenge tolobara après la pluie vient les bons temps, mais na ville province de Kinshasa presque na 24 communes. Et comment nango après la pluie mauvais temps.
Mauvais temps, c'est parce que sur la petite basket, au tambolate, au bimate. À l'époque, c'était pas comme ça. Les Arabes ont été. Il y a encore un son excellence, mais c'est le gouverneur de la ville province de Kinshasa, Papa Nabiso Daniel Boumba. Nenga lobi que Kinshasa et Zobonga, Tolengi Kinshasa et Bonga na 24 communes. Et ça la raté la commune institutionnelle. Le quoi tu es à Gombe, tu es à Kitambo, tu es à Kasavubu, kuna balingwala, ba commune à Kin, bazo bongsa déjà. Alors ba ya pe na commune à Kimonte et vous appelez alors mingi botala bino moko nzela oyo mai ya kosaka na kutute awa batu moye babima ezate na robenga ngo mwa soni muke. Pourquoi ba notable ya commune à Kimbanteke na population ya commune à Kimbanteke ba se décider ba cotiser 1000 francs pour bakunda mabulu na bango moko nzela na bango ezonga normal. Tandis que gouvernement bazanga mosolote ba maison eza belé awo eza nzinga ba futaka ba impôt DGI ba kotaka DGRK ba kotaka pona ko futa ba impôt. Alors ba mosolo wana tebite sore kendara na balibenga la bango to ndenge nini population Kimbateke bazolela na nenga kosaka na kutu te na kombo ya notable moko oyo azolobela lelo bana Kimbateke président Riche Club asala bongo fondation na kombo ya Forique Fondation Riche Club a décidé azosangisa batu basolo moko lelo pona koyeba ndeni ya kokotiser 1000 francs pona kokunda mabulu. Botala bino moko esika auto telemi na esika on a telemi awa eza vraiment impraticable ya kosakala te mais nzela ezala pena kitoko makasi nzela bosomona oyo ezala pena bien na uti vraiment s'intéresse na zoya vers terminus ya Kimbanteke donc comment calme avec impact na idéologie mais le comment lata makolo na yo chobobo kolata kutu basket te kolata chaussure te sur la chaussure au comment le quoi Nego Filemon au comment le quoi Nego Philippe na ndengema mabe botala bino mono salité et ça la peine mabe te et donc ça la peine mabe de sunga vraiment population te oh tobi salité et bendara bokono ebele ba maladie ebele tozomo lelo lokola ba Covid-19 tozalaka na encore toujours malaria kutu na Congo koloba kutu te bongo na pandémie oyo esusu na kombo ya import oyo boma mabe vraiment kosaka na kutu te ezoya pe kaka na salité. Alors tant tout na salité boye esunga vraiment te yango sikoyo micro ya podcast tokitaki leo na boye mula vous la peine diminuement muke yango ngana ingénieur de tobité tokota to laksa bino sikoyo vers cimetière et puis tokota susu ndenge bandeko bazosangana ndenge basola boyoka bango bino moko parce que na ba bino ka toujours TV radio te toujours lisu de kola lisu to solango ezapena malam mingi. Voilà j'ai donné mes gambike ko tambola to laksa bandeko na biso. Merci. Don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso tia kundi malikolo na nyoso pomo sika to witi nini te to moni na nyoso to sali me kundi me kuli forever grateful I'm counting my blessing by when you begin cause leki mingi ikolo na seko lekaba ute bande bisitu benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyimisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebande dipesuka nyoso tosenga ka esio sala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya mutuya yo pesa nga ofiri nzambe tata esengo na nga ya libela moninga na nga ya mutima
Donc voilà, nazo comme asko et pas ba chauffeur à moto. Na sona bango, c'est parce que bango ne ba pena mingi makambo ya makamanzela. Mais na moi bende kona pa awa. Na habite sur sala nini. En plus na makadam. Na sur la formère ko za la pena malomingi. Bonjour papa. Ah bonjour papa. Comment on est papa? Comment on est Yannick hein? Papa Yannick osimi pa bo ngo bambanga to ndengeni. Ah bon rien, ezaka pona mo sala salon mo yo le capite ka biso mo espace. To sans quoi pena to sali bo était donc moi ko kimela biso to ba. Donc mingi on va venir à la pena. Ok. Merci beaucoup. Betlem sinon moi qui est l'isolo ya nzela ya route qui matega surtout côté cimetière ande de zomona boy. Salitaire au sarana ko tuté. Ah biso route en tout cas pour moi to kemma to nyo comme pona nzela o ya ki matega. Donc depuis ka ba buka yango ba lekisa ba choma etina lelo donc tozo yo kamo pena ya biso pena. Donc ndenge mvule beti boy en tout cas to na problème. Donc il pas moyen vraiment. C'est non simi pas boy. Aujourd'hui ça la skoni. Expliquer bande ko ba comprendre vraiment no simi pas. Ko simi pas on ngenza ke ko lexane ma yo evan no ekule le ka parce que evan ni beti ka biso ba solo donc to ko karatia. Donc na funga mama yo le ka donc etika so mo vidéo. Donc on a simili pas. Donc bande ko musupe ala soki mfu les obeta ba fongoli bandana na bango ba komo bwaka ba salité ezo tambo na mai alors soki place ko suka ndesi liboso maison a epesa bino solo makasi hein. Donc il n'a mis non moni ngana ça donc même si la police n'a biso et comment soki ba subina milangi tout ko bwaka kaka justement kaka pa na biso kaka na mai yo. Donc il mit tout ka tango le kam su tout enyete ngo kimeli biso na ngamo. Donc to souffra pena makasi. To nyoka mo. Au bon là tibia obimio kene boy mutu kenyete mulanga masuba tanti na nzoto na yo. Donc ça en tout cas bien dit. Merci beaucoup. Tu as la caméra et tu as que moi qui m'attque. Message non connaissé pas le gouvernement. En tout cas, à aider sur l'anzela ou pena avec les somawa. Pour sans quoi pena ma plein. Sans quoi venir au coup en anzela ou. Donc mingi non revient dans mode. Na suki na ngona. D'abord pena souci, vous appelez na kandatolo. Donc nous le bika on a méchant mabe pour anzela kanda vraiment donc il va l'activité de ça masuye malonga te pour anzela. Donc anzela bien tout moi sur mabe. Todo nyoka mpona même si bloko ya donc todo kemba. Ouais. Voilà, merci ndenge kaka ndeka otukoloba et baza vraiment na kanda ya ko sarana ko tuté et na koma vers ba chauffeur ya moto ko ba pe ndenge ya ko sona bango bino bozo mona salité surtout a pena mai vraiment tondi makas awa et salité alors ba mai oyo bozo mona de côté là ils ont tapé na kati ya cimetière ils ont tapé na cimetière tant ils ont bima ils ont ya côté population bazali ba odeur wana ba mauvaise odeur wana et ça la bien té et sungara vraiment té ils allaient peine mabe makasi sungara vraiment té bota donc place on azali et naza bongo na terminus hein? Donc naza na terminus ya Kimbanteke donc banda Sainte-Thérèse au Jukar oui awa place comme Marabongo place ezaka cimetière ya Kimbanteke donc naza na terminus bana ya Kimbanteke bayebi déjà ba baza bongo libanda ya mboka et bazo se reconnaître place nazali bango bayebi lokola ba ve Charlie Wayingu ya mama Koko Matatima azo ba place mopanzi nga kuna eza bongo na kati na sala place na sala émission ezaka bongo wenze ya maba donc voilà bino bozo mona vous appena malomingi kosola vraiment na population et kozala vraiment bien donc voilà ne aloba la bino kaka kosola pena population ya commune qui monte qui expliquer biso comment bazo vivre bazo se sentir comment na ba difficulté boiza pena passer mbote papa nangai. Okay, merci beaucoup de se présenter comme on a une bossa caméra. Nga kombo nanga Koko Chando président ba Kachera Kimbanteke nyonso. Ah donc Koko Chando président ba Kachera ya Kimbanteke nyonso. Merci beaucoup. Le penate ko tala bino awa surtout ma o etali nzela bozu vende nini banzela o. Do eloko liboso na koloba eza regret makasi par rapport en quoi bino moko boza bomoni. Soko tali Mboule betit, après la pluie vient de beau temps. Mais biso na Kimbanteke ezaka le contraire. Ce qui mboule bandi c'est que
Pourquoi manger comme nous le comme il regret. Donc là, après la pluie vient des bons temps, ce que Toyoka on a ba commune Moussous. Après na biso ezalaka passe. Comme un mauvais temps. Et comment pensa yonde bongisa ba bout pour manger. Ezali sous les bons temps te komi bongisa ba bout pour manger. Et regret na ngande yangwana. Donc na kosenga penda na ba konza likolo. Batala makambo itali banzela Kimbanzeke parce que Kimbanzeke to na population ebele mais population wana po olongola eloko awa ekoma njili eza passe po eloko elongwa na njili ekoma apezaka passe yango regret na ngezaka bongo bakonza mboka babetela biso sete basisa nzela eza na ngando nzela ezaka dans tokolo baba 300 mètres mais po ekoma awa na Kimbanzeke na rond-point oyo place eza munene mais regret bakoka na bango kosisa eloko yango te idango te donc pasi na biso nde mbule beti boye ezaka pasi donc omona ngana olongwa afaina kende limité mais na tiki jeep na okeka makolo kote na ozwa moto te na leki Olandi donc jeep moyen tambola vmeza te okotambola nango lisusu te bomba babiloko nonyo tosomba ya bastetiko jeep bomba ngo voiture bien bomba ngo na ndako donc ndenge eza boye biso nyo tu makolo bien moto c'est tout donc na kosenga na bakonzi batala citation na biso ya Kimbanzeke batala citation ya Kimbanzeke eza na popularité ebele mais soki tozo vivre tozo koka ko vivre te par rapport à nzela eza mabe. Merci beaucoup président le biki nzela eza vraiment mabe ya ko sarana ko tuté et nzela eza mabe mais na olinga pena sur la paix na moko ya ba chauffeur manema neni go calme bien santé calme bien yozo ba yote neni et pona connaissance nzela de pe na ngai kanda nzela fo siko bo bula neni na ba difficulté boy bon to bula na makaska ki mobile poso tali par rapport ya nzela na par rapport à moto zo umela te pona par rapport à mama nzela o nzela peneza mabe babanda ko sala ngota na minchonde batiki suko na minchonde komi boso komi na armée wana poko mati Saint-Thérèse eza na difficile makasi nzela peneza mabe yongo to senga ba situation nzela ko biso pe do bula pena calme ko nzela zate na minute so za mutu ka propre seke bombo na ndako na même ici ata ba camion suka kana armée wana po kita te ba camion matabu za ba camion wa minene yo tika ba sima na minute pena nzela zate nzela pena ezate po pasi peneza makasi tolo ba peke na bo participer transport pour la banzela bon ni biso bata moto zo bikata photo masa po so la bimi banda tongo po ezala emsu na place msu po comme ezala inadita mais emsu ko bete 2 heures du temps po emsu so kota ne kangami photo kota kati nzeleza na mabe banjela kati pe bakola veni ba otimola vraiment nzeleza te po minjo so ina mema mutu na memeka 2000 3000 po nzeleza te donc banda wenzanga nupo mutakoma awara cimetière Kimbanzeke afuta combien afuta mutu mo 1000 francs po nzeleza te so ni mutaza pa koma chiki mbuta fafuta 2500 to 2000 pe de mema na passe de mema 2500 po nzeleza te Saint-Thérèse banda Saint-Thérèse ti ato mema mutu mo 2000 ni china poko to mema 2500 po nzeleza la te mais so nzele comme nango kimia transport pe zonga na ndenge mo ya kimia. OK voilà état que bino ba chauffeur à moto nde bo mona nzela boy parce que na parking place bo futa mbongo non bo futa mbongo alors boko sa tamo lo monter mukie que na te to EDP gouvernement ndenge sala nongaka bo tata mo ba zelo moko pe pour makadame ça la bien to bo biso to chongo ndo zila mbongo biso de la ka mo place armée wana mutu mo bongisa ka ndo pesa mo ba 500 pona volonté po ndeza na minjo to ko kitana yo omona ndenge baya ndenge ba mata na difficile na minjo na bo côté wana su etimu kwa mabe mutu atela biso mo ba 5 de pesa mo ba 500 suko biso mbongo to zwani poto to bongisa ba zelo o to tsawa mbongo ezate ko message no clé koza nini vraiment bon nga message ngeza ka ba bongisa biso ka nzela nzele ko mara kimia ata transport ko mona 1000 1500 moyebi derrière ki na robeta aller retour na za na l'aise moto pe na forcer te minute
na minjo ndenge na bimi bonde mbule sili na ko forcer ka eloko nanga mona et comment un soir vola la so la mwina tongo fo melaka kisa douleur po douleur makasi na nzoto Comment la kisa nini? Kisa douleur. Oh douleur ne. Yo li kola moto zo bula nozo de na malé mais vraiment. Ya corps. Test ko ne obimi au mo beti 21. Douleur ni nos ana njoto bulembu ni nos ana. Ensubu le ola ni tongo na posa obimeza te mais hotela be fo bimara. Posa na bana, oza ba parents fo bimara. Ça va faire. Merci beaucoup en tout cas loko ça la pas si. Et na sur la peine nego. Yado ngabe na matsinga na moto. Na habité sur le resuka wapi? Mbote papa? Mbote. Comment on a? Emo. Pareil, mais boula ranzelao. Boula ranzelao. Ranzelao abiki koto vraiment so vous les petits et comme marama bero ça na côté à solo. Nzelao to don to ko côté don moité. Donc nzeza mabe makasi. Donc to nyoka makasi to kemba tout le monde ba to ko bongisa nzela. Bongisi mais basi cité ba su akena bango. To éviter so akene nini batika bongo do le pe le côté do to moni passe fort do to kema mabe nzela to nyoka makasi. Donc bon copain te ba ko ba na misala ba kati ba kera bon c'est bon mena sa ki bango. Rien et le côté bango ba misala bango te ba su atika bongo ba kei donc si le to ba bete so akena bongo ndeni. Donc bino ba yi matere ce que bolo ba ni to bon na bilo ka bongo. Boto lo bande miso tela ka gouvernement ka mto sala asala makamni ka ni asala boso lo bande ni pe miso tela ka bon bande bon asala makamna bon bo biso to mo eloko mo lo bande biso mo ngani ba ye ba siba ke ba tika bongo do otu mo sala yati to kemba makasi to nyoka mo fort siko zone sinabi ngana zonga parler la miso tiki mbuta o memanga na combien pe na 4000 francs hein 4000 francs pour nzile ma be makasi OK. Merci beaucoup. Voilà toki bongo ba réaction ya ba chauffeur na sur la peine papa. Mbote papa. Mbote papa. Comment est papa? Comment la Timba. Papa Timba vendu. Na vandi ka kotoka. Na quartier ni. Quartier Chumabo. Quartier Chumabo toujours na Kimbateke. Voilà, bon OK ndo boy. Nazo ke sa musala mo quelque part awa. Naza peintre. Na chaba camion coulé. Auto somba couleur wa. Na auto somba na njili. Bablo to sala a misala a emona na raté. Faut raison na njili. Awa na Kimbateke bimeza la raté ponzeleza bien te. Donc tozo kemba bena to nyoka mapona nzela. Nzela binezo bo mabiso. Ya monike tozo potananga pona mamanzela. Nzambe bina sunga pour somo. Tozo kemba bena pona mamanzela. Donc couleur oyo otiko mastic voilà auto zongo na njili na auto zongo na njili pona kimba za raté mais au monte baba njili faut vous taper transport mais faut foutre transport OK faut foutre transport so foutre transport te dans ma auto faut foutre transport pour foutre transport OK o somba biloko pona na ko banana na dokolo wana pour combattre awa ba mesure oteka ba biloko ezala raté. Mais tozomona ba commune mususu tokendaka pe tolakisa pe bande komisio ba etando ike bazobanda misala bazosisa tina suka. Alors na Kimbateke bobengaka biso kaka bakati misala c'est Kimbateke to balobeli bazalaka te so balobeli bazali c'est Kimbateke excusez-moi pour la terre mais c'est ba choro bazatko na Kimbateke tezala mo pona ndeko te ya pona ndeko te mo pour bezala ke musala so bobandi musala pour que non tina suka mais misala biso ya sala mindambu lobe kuna bakati bakei bakati po ninga Kimbateke babandaka bakata wala nde pena na éviter en tout cas wala nzambe kaka mtayebi po ata le sur kambo passi matou. OK. Merci beaucoup chers amis internautes, chers téléspectateurs. Voilà tota monnaie lobe la bino sikoyo et nazo koma siko wapi bande ko bazo sangana o bazi bongo décision pona ko sangisa bongo ba 1000 francs pona ko bongo sanzela gouvernement bozat maramaboye c'est très honte en tout cas soni vraiment botala nzela bino moko mama zo bani mama ya to sola mama zo bani liboso na police so ala Kimbateke tala nanu ba député kutu toyebi bango te la ajo yangana na mona député te na le na mona pe bourgmestre Kimbateke te Kimbateke non vota pété na vota kame na vota ka président pour ba bourgmestre ba nani ba député ba sala ba lo moto tala liboso la police tana nu salité liboso la police
et c'est bako boye peut-être vous appelez de la police toyo kaka mawa bazo bossa la Kimbantseke cimetière Kimbantseke ya kala oyo eyebani Kimbantseke cimetière ya kala metala ndenge zali et ya passe mingi le bela bino ne te mona boye et le bela biso bien te to sepela te et puis ça va bien te et puis ça biso bien te et puis ça biso passe na mité ma po boye te Kimbantseke za komi na kala mais siko bango comme préférer quand nzela poto nzela poto kingasani kaka orke kingasani za ngo komi na sika Kimbantseke babosa na utaki Kimbantseke ndenge komi toko sepela kana ye moko mukonza mboka Kisekedi aye bakaka ko sala makambo o atika kolanda bantourage nezo kosa emi entourage zo kosa emi do ye moko bana fa telema na tobo itela tanga mobutu aneko ke parti la wenza tali kopa madesho kombe mbisi kombe omona biloko nie mena mukora lelo tala saka fufu 400,000 kopa madesho 500 so kopa madesho combien 5,000 ala siko tokosuka wapi papa Kisekedi lokola biso so lingi yo ba jeune basala aya atala nzela Kimbantseke souffrance. Merci beaucoup donc tokomisko wana ndenge bande ko basangani na réunion na zote za réunion moko ya Sony parce que ba 500,000 francs pour na kobongisa nzela la bango ya Kimbantseke mais tandis que tozana bourgmestre il y a représenté bongo président de la République parce que c'est numéro 1 il y a commune et puis tout ça na gouverneur excellence Daniel Bumba mon papa tala vraiment nzela Kimbantseke oyo ndenge komi impraticable ya kosakana kutu te eza participé mawa voilà to comme sika oyo ba ndeko basangani na moni pe kutu batepe kombo ya Daniel Bumba l'entreprise privée BDM service de l'IDM soutient l'idée positive de son excellence monsieur le gouverneur Daniel Bumba alors bilo boni toza awa na 4 kaka ba notable ya commune ya Kimbantseke na kombo ya président Rich Club alors yende sikoyo asangisi batu basola pona kobongisa tola nango la sécurité koza pena malo mingi toka message na yemoko moto aza na souci ya population moto aza na souci ya peuple na se ya mvula atiki famille na ye na ndako mais aye kaka kosangisa bandeko ndenge ezalaka pona kosola expliquer biso pona nini basu décision wana gouvernement ezali TV ça radio tenir le bana bino kaka toujours lisu likolo ya lisu. Bonjour président. Bonjour. Moni santé. Santé ça bien. OK. Merci beaucoup président. Tomoni na se amvula awa ou vandisi batu tebite za pona nini o me ko pe ko expliquer ba téléspectateurs za malami. Na se amvula to vanti batu parce que to surtout lancaki déjà. To lancaki déjà campagne oyoke to sensibiliser population na biso pona insalubrité oyo ezali na kati ya Kimbantseke surtout na banzela na biso nyonso tout na Kimbantseke nzela ezate salité eza partout maintenant to lingi ba jeune na kati ya Kimbantseke ba s'en prendre maintenant en charge pour na to bana kosala ba salongo spécial na nzela na biso oyo omoni ke na se ya mvula ezobeta ba msuba lali bapongi mais biso ye tozali awa ba jeune bango yo bazali awa ebele ndengo omoni bango pona tozwa ide moko nini tokoki kosala po ete nzela na biso ekoma na bopeto. Okay. Merci beaucoup nzela na biso ekoma na bopeto. Président Rich Club Zet Makela Luvalu, est-ce que Kimbantseke awa balobeli bazate vraiment? Balobeli bazalaka na mikanda toyoka bango bazana mikanda mais na pratique boye na sirata yo moza mopandi sango na ebite so yamba déjà ata molobeli abana Kimbantseke moko atande ba uti ba congé parlementaire ayene esika oyo moni ndenge yo mo uto filmer o moni ndenge nzele zali ba poubelle za par-ci par-là so mona bango ata mais oyo aka na parlement oyo ka na ba assemblée provinciale assemblée nationale ba lobeli ba wo biso to abana Kimbantseke mais en réalité ndenge mvule ebeta boye so ivona ba lobeli abana Kimbantseke bazalaki il fallait ba bima déjà na terrain ba la kisa biso ke bango baza bana Kimbantseke kozala mona Kimbantseke lingi koloba teke ovandaka na lemba o bakenga na mona Kimbantseke est-ce que na mvula boye mutavana na lemba roya akoya te donc
na Kimbanteke tis lelo to na problème ya leadership o ya bana Kimbanteke ya solo Kimbanteke salis ekoksi 57 ans et Coxec 57 ans le 30 mars ao to bano tuna mituna mingi surtout. Est-ce que pourquoi ba continuer so ba bimana Kimbanteke ba kima Kimbanteke bana Kimbanteke bazo profiter na environnement na bangote na sécurité na bangote le soto ba kuluna le soto zo ba arrestation arbitraire soto yeki ata na ministre moko député moko ba bourgmestre na biso avant na Kimbanteke pembeni na ye 100 mètres carrés elingeza la sécuriser mais au monde comme bourgmestre commune na yo moko olongwango okeva na njili okomi député obimili na commune wana okeva na Matete okeva na Lemba okeva na Gombe tozo comprendre te mais tout monde bato ya Gombe te bato ya kuna te baya kovana na Kimbanteke balo bakenonga na za député nde erreur grave bana Kimbanteke bazo sala yango wana eza complexe moko ya infériorité. C'est ça. En tout cas, le logo je sala pena pasi et que mon copain ba notable awa na commune Kimbanteke pour tout le monde a déjà le Canada étant de qui na babilili on obela vraiment Kimbanteke. Maintenant population au bazala ke non mutauti na ya musika aye ko procéder na commune Kimbanteke mais azane mona Kimbanteke ukiko lobola bangoni. Merci vraiment pour la maloba. Bangwana tokoloba na bango omoni bana Kimbanteke ya solo ba votanga na bango bana Kimbanteke le problème na biso ezalaka a partir ya bakambi na biso ya mboka bazala déjà na batu na bango na ba poche na bango pona ndimite muto batu ba yebite bakene ko voter omona ka bango ba bimi na ba voix ebele mais en réalité botango yo tala même na ba papier boye omona ki obimi na ba voix ebele muto mo abimi na 167 voix a commis député provincial député national yo ba député union so ba bimaki oyo na 2023 ndeko so to lobito tala ba fiché na bango ngai surtout riche oyo baleke na bango ngai na ba voter mais bango ba bimi biso wa oyo to bimite pona nini to yebite pona to lobela Kimbanteke kitoko yango balingaka te to zala wana mais ya tout oyo bana Kimbanteke si bazui déjà mayele na mayele wana bazui batala ba o babimaki batikali na 2 ans nzela Kimbanteke yango depuis 2019 5 ans yango 5 ans yango nzela Kimbanteke za mabe 5 ans yango yo ba fulu eza partout omona musala ezo sala mabe makasi yango to senga na bakonzi bo pesa ba spécialiste o ba yebi musala basala musala o sala salongo olongoli fulu na nzela olongoli fulu na nzela ocha na kati ya terrasse olongoli na terrasse ocha na kati ya nzela mais na toyeba te na Kimbanteke tozana ba érosion ebele tolela a régie des eaux mukolo za na temps to matali kolo na esanga kuna omona twa régie des eaux elingi kwea pour na érosion ba place toko ki nekocha ba imondisi yangwana mais omona bazo zongisa onka na nzela batie zelo likolo balubi basali salongo eza pasi mingi yango biso bana Kimbanteke biso moko to telemi na ba jeune nyoso oyo moni awa ba telemi pona to sala salongo pona to lobela Kimbanteke na biso. OK. Merci beaucoup maintenant à présent on expliquer Batou et population ya Kimbanteke. Président a eu décision oyo pour nani. Est-ce que vous avez un soutien aux décisions de cotiser 1000 francs pour nous kundali boulot. Vous avez un soutien toneni parce que bati balanda. Toza na soutien te yangwana mo to sengi soutien. Soki tozaki na soutien to ko senga soutien te. To na soutien moko nanu te. Nde to senga na bakonzi. Na tuna na mituna mutuna oyo est-ce que Kimbanteke elongwa na carte ya ville ki chatsa ou bien ezalaka kaka. Po nanjili banzele zo salama. So kena ba commune musu banzele zo salama. Salubrité zo salama. Mais na Kimbanteke okobanda na nzoko. Okoti na route mokali. Oye na deuxième république awa. Nanu to mona bato basala ka salongo te. Nanu to mona bango te ke bato yo gouvernement provincial ou bien commune nde tie bango awa basala ka salongo. Yango biso to lobi ke non ba jeune bazali o ba rosala na ba route o to natangi ba kombo ba pesa biso ba moyen soutien tozo senga ngo mingi et pas ya gouverneur de la ville d'Abisso Daniel Bumba. To senga ye soutien à soutenir bana Kimbanteke pour ba bongisa commune na bango. OK. Merci beaucoup. Message n'est cause vraiment clé ya bana Kimbanteke o ba ibongo président na bango Z Makela Louvoilou Z na ozape na fondation na yo Forique o esunga vraiment batebele batibana bazalaka o edara vraiment mais président na retourna bena mo mke ko te passe biso dara songi na retourna be mo mke ko tora président riche aidaka na Kimbanteke
à la population. Mais pour l'unité, parce que deux mandats déjà, président riche a joué. Alors, ils ont gagné, tu habites place. Non, ils ont problème. Baba likamna likamba na temps on nzamba sala mokili na 2 jours te. Asaki on a 7 jours. Les monsieur ba défaut jouer nzamba yebi pourquoi to joie quitter. Tala no mamba on ezo kendele bato ba joie ki basali nini. Les monsieur ba épargner ki ngai na makambo bango bazana ngo ngai ba épargner ki nga mukolo na kozwa nde bana kimbantseke ba comprendre que sikoyo to komi pena na molobeli na biso ya libela mukolo biso to kozwa ba bana kimbantseke ba comprendre que to komi na molobeli na biso ya libela. Bana kimbantseke ba comprendre que to komi na molobeli ya libela na kombo ya président riche. Merci beaucoup président. Tozokota siko na kati to la kisape bandeko batolanda biso kosola message clé koza nini na bana kimbantseke. Message clé zali pa na bana kimbantseke boya to sangana kimbantseke zali eloko ya mutu moko teza ya batu nyonso kimbantseke mobimbeza na 46 quartier boya to sangana to sala ke kimbantseke na biso ekoma propre ekoma pe fort partout au Kende lobio banokolo bakena mwana kimbantseke lokola ngai poesa na bino lobake naza mwana kimbantseke na lalaka na kimbantseke na lamuka na kimbantseke omoni matanga mvule zo tangame naza na kata mabele ya kimbantseke nazo bimila na commune mususu te naza na kata kimbantseke donc message fort na ngeza liboya to sangana poete kimbantseke na biso engenga. OK. Merci beaucoup poete kimbantseke na biso engenga. On se retrouve juste après. Merci. Matoye yoki miso emoni Ninga kolobe zati Oteme zate mwe misale munani Ninga kolobe zati Uti musika esensel tokomi Ninga kolobe zati Ya kolobe zati Ninga kolobe zati Ya biso yangoyo Oyo za biso na biso Suka ya makambo eleke bandeli Mesiko yo ndetango na biso Lelo eza lelo Don't have to wait till tomorrow Poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali me kondi me kuli forever grateful I'm counting my blessing but when do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bande bisitu benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo odu wa give in exchange koma ko yimisa ngai liwaya so ndima pepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo so tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali me kondi me kuli forever grateful I'm counting my blessing but when do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bande bisitu benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo odu wa give in exchange koma ko yimisa ngai liwaya so ndima pepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga Matoye yoki miso emoni Ninga kolobe zati Oteme zate mwe misale munani Ninga kolobe zati Uti musika esensel tokomi Ninga kolobe zati Ya kolobe zati Ninga kolobe zati Ya biso yangoyo Oyo za biso na biso Suka ya makambo eleke bandeli Mesiko yo ndetango na biso Lelo eza lelo Don't have to wait till tomorrow Poto kende liboso Tia kondima likolo na nyoso Po musika ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali me kondi me kuli forever grateful I'm counting my blessing but when do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli situ benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie. Merci beaucoup, chers amis téléspectateurs. Bomoni bongo tote ko sur la bongona président Rich Club ou la Fondation Forique. Alors, bazi pena initiative ya ko sala bongo de bazi décision bango ma bongo sanzela la bango tandis que gouvernement ezali. Alors, na bimisi ndeko oyo to sola na ye
akopesa kombo na ye kosola pena mama belé parce que tout le monde bongo initiative pour soutenir bongo excellence monsieur le gouverneur à ville province à Kinshasa et il a bien engagé papa Daniel Bumba Kinshasa et Kobonga. Bonjour mon frère. Ouais, bonjour. Merci beaucoup de se présenter. Ouais, comme on a Brinal Ntemi Mansanka. Tout le monde a IDB Lingoloba initiative Daniel Bumba. Initiative Daniel Bumba. Daniel Bumba mais place au télémi oh vraiment milelo na milelo. Il y a besoin de qui manteke. Bien sûr, na moi qui manteke. Na moi ndé makamtu eza ko s'est passé. Mais eza problème té pour na gouverneur de la ville. Oh yoza ngolo ya mukie même pas une semaine ba bloco. Mais les autres personnes pas si pour peuple congolais à comprendre. Gouverneur de la ville à la Saki et le Romogo dernièrement à la télé, j'ai un oyo un projet à Mima, pas me condamner bâtir le boko. Mais si ce que tout le monde entend, na comprendre que jeune attend ma créer pas bien autant en terre commenter, na comprendre déjà le quoi. Maintenant, c'est important que Nzela et Bonga, ndé qui se Bonga Nzela et Ekobonga nango, Ekobonga vraiment. Mais pourquoi quand Kimbache les alaka bandi bakati bandi bakati? Bon, Kimbache premièrement, ils ont vraiment la mobilité. Premièrement, Kimbache ils ont la mobilité. Azate. Pour bien que tu aies la cima, on a coordonné tous les techniciens. Na initiative de Daniel Bumba. Qui était la caméra? On a coordonnateur, il y a tous les techniciens. Na initiative de Daniel Bumba na IDB. Na coordonnateur, tous les techniciens IDB. Maître Bruno Dika, donc Ngandenga. Donc il ngolo baké. Nzela oko bonga na oli kambuté. Mais il y a une balobalité qui mantique yango. Yango total la bana au bongo. Comme si chef Nabiso Maître Bukaza Chilombo, mon chef que je salue. Autour dernièrement, Makam Oyo Leka Awa, soutenir la ville qui cherche, c'est un engagement de Moutou, faut Moutou et ça, la pour trouver la solution, faut Moutou. Pour Yazubo Konzikuna, tant à bois Kimbela à travers Nabat. Tout le monde me dit, que c'est présenté, maintenant qui va parler de cette chose. Azate Moutablango Zalate, mais débat Nanzela Makele, au Koma Kinin. Souvent, on doit ça débat, c'est comme Nanzela, tout n'a pas, qu'est-ce que j'ai écrit déjà pour ces pays? C'est une question à Roki Malamoko. Pour accommoder le moteur, maman, ça la comprendre un côté. Il y a le baki, Botano Boulevard Luemba. Boulevard Luemba, oui, vous avez qui bientôt les bossons pour une et baby Makasi. Et nga coup de mettre Bruno Dika na longola tili na ngona te mais na paiement. Atiki na côté musupo na kimenzele bebaki. Mais gouverneur de la ville Daniel Bumba moi na mboka, mutalingi mboka. Otenda salimba moko Boulevard Luemba zonge bongi. C'est si les zones normales pour me bongi. Maintenant, tu continues à boulevard ou à ça, qui ne met pas coquet, qui ne traite pas souka. Nous sommes ça, maintenant qui va parler de ça? Boulevard on a des points. Tout le monde a total nzele ça boulevard ou ça mon qui est un aéroport. Pour attendre qui manque qui est terminus. Ou qui est un aéroport. Boulevard belangote. Mais côté au fin au bablo amitié. Ça bablo amitié. Mais espérons que Bakonzi oyo ba kwesa ba décision mama ba nemba pona oba kwesa po ya ba blomogo ozo pese bisa so ba baku mais gouverneur de la ville a ça musala a ça blanc. Merci beaucoup gouverneur de la ville a ça la musala mais bala ki mateke toujours millionnaire bazolela maintenant to moni bo sangisi bato ezaki pona ni ezaki na cadre ya ko zwa idée ya moko na moko ezaki comme réunion stratégique nena zwa ki fondation Rich Club na initiative ya Daniel Bumba oyangai na Kambaka to solo to pesa na ba idée po to bani na maman mbula na to bani maman mbula ma moye belé na place ba finga gouverneur te po ngazo finga na kangio ngazo ko fingi na monopole na okanga yo batu ba ko finga kaka ba loba c'est parce que nzela za mabe tana pas so telemi voilà o ko finga to boyete o finga no mais to o finga ba mon frère vient d'abord s'il vous plaît projet comme ya yo pona ki mentir ça non ni tant à comment te kangi malamoko on a mutu simple ko ya nega lobika nzela za mabe bokangi kasi bon sko mais faut luka tant moi nzela mabe faut luka et là ba réunir ça ma partie par là ba samedi moi ba réunir ça ma partout bon ça réunion sur base de quoi ouais bisa idée bisa structure d'accompagnement il y a œuvre claire il y a gouverneur de la ville na Konzamboka
na même mokonzi mboka na moment de salade et mati donc c'est que ba être clair faut soutenir yango faut se pela gouverneur de la ville a lancé qui chasse zobonga idée claire yango na po de lancer déjà 24 canaux rapides et ça là Maluku Gombe depuis na botama na ville qui ça na monelo ka bongote et ça déjà idée claire c'est bon déjà ce que va vouloir amiki et na rapport de sali to ebike dans une semaine on sort de ça en kimia TV bakosaka yango te TV za radio te tokozonga ndo lobikaka na basinisa me bokotisa badocument makambo ezala kitoko biso mpe tokoyakaka lisu likolo lisu nde tolobaka alors otala pena caméra message nini okopesa na pa ya bana Kimateke parce que bato bazoleka bamoni kaka nde bovanda na kati obalala biso etanoike message nini oza nango mpona bana Kimateke message yaka moko soko oyebi te luka nde oyeba po mokonzi alekaki na télé apesi meeting partout alobi ke jeune oyo aza na projet amema projet na ye pa gouverneur de la ville basolola yango nde bazwa solution mais fe jeune mpe oza na capacité wana soza na capacité wana te seke oluka na barende bosalaka wana qui est chargé de projet ezwa baprojet mpa na ye mema po esala mpe bien po kuna bazela baprojet po ya mais oyo eza deya moko oyo bokoresone mpona Kimateke na biso mais so bino komaki te biso date komaki ya mpona Kimateke ebonga ezobonga vraiment nzela babandaki nzela mais bakati biso moko mpe tokomponaki te place wana mais totuna likama mais fana ba réunion ndenge nini nzela Kimateke babanda yango na mbangu mais ekatani toyebi bien ke baba mikolo baba batu solution yango ezwama bana Kimateke tozala toujours soudé quand on lance l'opération Bundela commune na yo donc Bundela na commune na yo mutauta ngale mate po ya Kimateke po Bundela yo non ici mate foka yo moko poso mbule beti bondi to mona passe aba mbule bandi to nyo kana ba transport elingo ba ke Bundela commune au plus vite que possible so otanga ki trop zo ko tanga na wana komisango esunga Kimateke ngana nga technicien la connoté ba technicien mais notre technique nangai na ko disango esunga gouverneur yango esunga gouverneur lelo to mona so bato basangani boye ba plus de 50 personnes bazana na tongo boye eza pona Kimateke to buna Kimateke moto to meteni bato mo bongo so to na sala mona to beta ba 500 personnes parce que to buna Kimateke jeune oza bezo abuna Kimateke numéro nanga ezala affiché wana boko mona ngo yaka toza ensemble na idée nango yaka nango to va demeurer ensemble na place to peut ça va ninga passer merci beaucoup. OK. Merci beaucoup chers amis téléspectateurs, nous venons à la fin de notre émission pour aujourd'hui. Alors nazaki bonna d'ici à Tchangu précisément dans la commune qui monte vers route 2e de la République Kobanda Sainte-Thérèse. Ce qui a terminé ça qui Kimateke. Alors moi déjà ba émission na ngatro na sala to suka mingi ba wenzangandu to bana ba dokolo ba wenzangandu to suka sukana. Alors le suka te ko la sabino vers terminus ya Kimateke nzela ndenge komi impraticable ya kosala ko tout et puis na bande ko ndenge bazui décision ya ko sangisema mosolo pour na ko kunda babula bango moni ke na ko to kuna ezorumela habite biso mo to landela banzela et kozala pena malom ngina bike na bandokaka TV za radio te toujours lisu de kola lisu. Un grand merci à mon équipe technique, na Sima Caméra et Nazaki Bongona ingénieur Doba Sadisa Ali Sanzambe et quant à moi votre humble serviteur Watakin 24 le nom de la presse congolaise. Un grand merci à l'étudiant d'affaires, un grand merci à vous pour votre soutien. Un grand merci aussi à mon partenaire privé et mon sponsor, mon vieux Charlie Wayungu. Il y a Maman Coco Matatima 001 Héros d'Alombe depuis Canada pour votre soutien dans la opération Bongisa Komi na yo tala Kimaville Nengeza Rolala, Papa Simon Foka, un grand merci à vous. Il y a Maman Cécile, Massango Molongo, en tout cas un grand merci. Pourquoi pas remercier mon vieux trésor Lutonadio, il y a Maman Laetitia Kandolo, famille Kandolo Bumba, Napesi Bambote Belé, Tika, Tomo Nasusu, Mikolo Nizani Koya. Merci beaucoup. Et ce qui est sa sonité, de recouter na Koutanara, Nabino Nengeza. Si tu vas la prochaine numéro, bye.
okelaka ngai osali ya kokama oluwa give in exchange koma koyembisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya sekwele okelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga